nde wana titre. Ça veut dire neti par exemple yo mwasi oke olinga copain ya ami na yo, to yo mobali oke kolinga copine ya mwasi na yo. Donc nde yango wana, donc omona oyo ekoma yango la mode eya nyonso yoka kamara nanga botenga mbale mama nalingi mba kamara nanga boye sikoyo toyeba ezalaka nini kindokio tokoloka lelo tokoyeba ba verité na émission ya Sexy Sirène toleka. Ok, émission ebandi lelo ngai penza nakwelelaki libaku nalukaki nanga te, nazalaki na ami nanga moko boye kombo na ye Mami. Ami nanga alobi ke non la série yo lelo za l'émission ko tokokende no koluka te nga na kobetelo histoire vraie. Oh Mami alobi tambola na mokili omona makambo na viva histoire vraie. Oh fille moko abotola camarade na ye mobali na miso ya Mami. Mami alobi nzoto malili oyo ya wapi la sirène lisolo ebonga mpe ozobeta oyo moko ovivre qui vivra verra. Ngabi beta kasi lisolo mama lisolo elingi bandeko eyindi biso koto Mami abi la sirène mwana mwasi moko boye bazalaka na ami na ye, donc Mami siko obetelanga bino abi azalaka na baami abi bongana bafille yango tozala mpe mpenza bacamarade makasi comme tel te wana Mami azoba bi toyebani kame kokangana mpenza ya makasi te. Bafille yango bazalaki mibale, bazalaki Gracia na abi komoni kutozalaki na Rachel abi komoni Rachel abi bazalaki Gracia na Rachel. Siko Gracia na Rachel bakuta nayebika nde ezalaka te. Mami abi la sirène nayebika ndenge ezalaka ti boluka boke poto mpe poto yango ezalaka makambo ngabi komisi makambo ya poto abi yolanda lisolo la sirène ezalaki nde likambo ya poto. Bango mibale balingi bakende poto bakoma okende banzela mikuse baye kokoma na soki na West Afrique na mboka moko na West Afrique. Sikoyo bato wana poto baesi wana bazela bango wana basala ba bademarshe ngapi makambo ya poto Rachel bingapi makambo ya poto nayeba vraiment te. Babiso ezali West Afrique soki ezalaki mboka niso est boye abi te tete West tete est abi Est Afrique ba Tanzanie boye abi bafio bakutana ye na Tanzanie. Sikoyo bakutana na Tanzanie mpo bakokende wapi soki poto bato baesi babasala na Tanzanie. Sikoyo na Tanzanie yango bakutani nde bozali groupe to akoma bana ndako moko bayebani na bango mpe te bakutanaka banzela nde bayakayaka bakomaka famille la sirène bakoma famille nga nzambe mokili mutu mawa te motema mabe ngabi lisolo ekomokoma elengi. Sikoyo na nzela Tanzanie esende na bie na bakutani na Tanzanie bazwi mpe ndako bakomi kovanda bafamille na bango titela bao bambongo na Tanzanie ndenge bazalaka wana. Sikoyo kosala ke bazwi mpe ndako bakoma kovanda. Sikoyo bango mibale bazala Grace wana na Rachel bango bavanda mpe ndako moko. Sikoyo Grace azali na mobali ne komoni ezali Junior. Mobali yango mpe azalaki bogar oyebi mpe mabe biso basi kozwa mobali ya bogar eza lokwa ngambo yango ezalaka nini kito kisombika. Mami Rachel yo loba lisolo soko komi bakri nonga na obunga lisolo abi te la sere po to expliquer ezala kito kisobika alobi tokomi kokende mama abi la sere lisolo esalanga nzoto malili atande na obetelo boye nazoka chair de poule abi tokomi okende tosomela bango ti église moko toke ti église moko tobika Junior mbala Rachel Junior mbala Grace ya plutôt Rachel ye nde azalaki na copain te, donc Junior azalaki na mbala Gracia Rachel azalaki na copain te. Papa nde nanga azwaki te soki azwaka bomba sope nde me toyebaka kaka Junior abi la sirène Grace andosala nyonso mpona Junior akolengela mobali na ye omona kolakisa tendresse amour. Rachel aza kaka wana Junior ayo otala bango na ndako lokwa bavanda ndako moko mwa mpe kaka Rachel aza wana
abi ekosala bashupe eleka nango ya ndenge ezalaka mwa ntango tokuteka na junior na nzela na opisika mbote junior boni na otuni boni grâce ya boni mwasi no to baumeli mpe ma biso na na eglise toyeba bango baya bolingo na eglise abi la sirène jour mo boye nzambe alala te bamwa eleka nango mpe banekutu fo ezala na poto mpe baumia so bakenda te na ye basu te abi jour moko boye naya kaka eglise boye na ganga to na gangi mantuka na binimba mo libanda natala ka boye junior avandi na Rachel bolingo baosimbana grâce avandi kote mosusu kuna nabi nazolota oto nini oyo me bato baobima bakomasi na mobali koma mobali moninga abi to shoke tonga na ganga na église abi la sirène na ganga makambo nazo biso eza makambo ya somo na vivango eza te lisolo abi na ganga na bibi vraiment libanda nde naki okuta bakamana na biso mosusu bao mpe bandozela église oyo eya nsima ya église oyo biso tozali église oyo eya après wana mponga na kote na église ya 9 bango bandozela église ya 11 nde babi problème nini obimi boye mbango mami abi oh menga namoni junior na Rachel likambo nini mpe grâce avandi kuna naza mokolo ndenge basimbaneli eza lokola bakomosi na mbali abe boyo oyeba te bandakala omoni yo kokima église oyaka te bajour eleka bi mpo nazala mpe la sirène bajour mosu na to oyanga surprise te abi makambo eyinda wa nzoka nde Rachel abotola grâce ya mobali akoma copain donc junior akoma copain ya grâce ya Rachel sikoyo nga natuni Rachel mami abi sikoyo la sirène natuni bakamarade na biso wana nabi sikoyo ebanda na ndeni lisolo mpo nga nde naza naoka neti palpitation naza nde émotion to na nzoto mali na olenga nje mobali yango nde yanga bobetelanga eza nde nde babandi obeta babi oyobi ipare ndenge toyoka ezalaki ka ndenge oyebi ka nde bavanda ndako moko junior akotala grâce ya omwa ntango mosusu boye junior aye grâce aza te Rachel azaka bongo babi jour moko boye junior ayaka Rachel nzoka nde azalaka kolingalinga ye kolinga nde nini babi kasi oyebi ka nde ezalaka te komesana ti mobali ya moningo moye komesana junior kobetala banzoto eza mabe soki ozala camarade ifo azala mosika mobali na yo bonjour kosimbana te ye grâce azalaka otika mbala simbana na camarade na ye mpe aza na ye ka mona malamu kanti eka na ndenge ka ya cadre kaka kimasta ti nzoka nde Rachel akoma na baida mabe nde ekosala ke jour moko boye junior aye kotala kaka copine na ye grâce ndenge ezalaka kutaka Rachel grâce azalaka ne te bavandi na baoka na Rachel ndenge junior wana ye monde abetela bakamara na bike Rachel ye monde alingaka ye abi natala kaka boye Rachel abi junior zelanga nazoya kala mingi te junior grâce apake ataka boye Rachel paki ataka boye Rachel aye akoti na chambre abimaka boye abimi na liputa na tolo o nini Rachel abi te junior problème te tosolaka po tosolola nataka boye babi wana junior nde abetela bakamarade atala kaka boye nini Rachel akamati akwesi liputa mutakala mpenza oyo kakindoki akoloka na moi aloki kopia camarade na ye mobali asala nini akoleli ye basibani ebandeli ya makambo nyonso yango wana nde bakomaki kosibaka ya kobomba na bolingo ya kobomba biba banda kala yo kutu mpo yaka eglise toyebi makambo te nde baosibalaka ya kobomba na ti Rachel yakoba bo grâce oyo tobange ti wapi junior yo yaka tomisaka bolingo na biso ya miso ya bapie grâce ya tisana kuna dabord azala mpe ya nanga te ndeko te tokutaka banzelo toyaka mpo na poto tokutani mpe na nini yango nde ekobima mpe verité bombana te nde mpe bato bakoma mona ti te bayebisi grâce no toomona Rachel na mobali na oyo bacoin kosembrase nde aye kotuna grâce atuni Rachel abi Rachel makambo nazokesa ya so Rachel kuta asa kotiaki ne ja esprit abi eza ya solo makambo ya bomba eza te mobali yango mpe basala mpo na yo moko te nakomi kopini ya junior nde bongo lisolo ezalaki somo bandeko chair de poule Rachel abotola moninga na ye grâce ya mobali mpo na nini kope na ye aza komesanisana na grâce ya kosolola kosimbana banzoto mobali mpe tala kaka soki mwasi alingi aprovoke mobali ndenge ezalaka en tout cas vraiment histoire ya lelo eza mpenza mpasi atanga mona okoloba bien te
biso basi tozala mpe motema malamu tosedwi mibali batondi na mokili pardon totika mibali bakamara na biso baza mibali na biso te omoni Rachel asali moninga na ye grâce ya pasi na motema abotoli vraiment mobali ya visa boye totika kopoto ya mobali ya baninga mpe yo mobali soki omoni ata bongo bima ata libanda mwasi alongoli elo bilamba bima ata kima na yo tentation ta kutu bato mosusu basala bao batentation na bi barata basota batentation mobali omoni mwasi bobelela ata ndoki belela ndoki ekima na yo papa wana ezalaki kaka émission ya lelo tosali première partie deuxième